Alors, la famille babonné à Noëlla TV, balanda Noëlla TV, na pesi bino bambote, nzambe na lola, bon baba te la bisonio sur la famille, j'espère que toza bien. Bisika nyonso bozwami, vraiment balanda Noëlla TV toza kaka na sujet oyo bato a réseaux sociaux bazo koluka kaka ba problème pona Karine Mokonzi Maria azobeta ye 12 Karine Mokonzi azokima Maria et tout bandeko. Maria ti lelo po akoma boye na réseaux sociaux na TikTok wana mutu akotelaki ye ngindelaki ye ezali Karine Mokonzi. Pourquoi bino bobosanaka noki bandeko? Karine Mokonzi azali vraiment alobi ke ye aza na problème na mutu te pe abloka mutu te atangelaki bino boyokaki mutu na mutu oyo babebanaki na ye bayokanaki te me eza na mutu te oyo ye ablokaka. Apesaki bino exemple atangelaki bino bachroniqueuse nyonso na réseaux sociaux boyokaki yango mais bozo kolukaka ba problème surtout yo penza Mervin toyebi te yo na Karine Mokonzi nini yango bowelelaka oyo Karine osengaki ye apesaka yo ekomela yo rage. TikTok ezali ya mutu nyonso aza libre ya kokota asali ba émission na ye abimi akei eza ndenge moko lokola YouTube soki ofani na ndako no ozwi pe kaka kombo na yo email na yo okomeli YouTube ke na lingi na fungola YouTube ozali na le bienvenu. TikTok wana ezali ya ba chinois bato basali yango balobi te ke elongi oyo tondimi yango elongi oyo ekokota awa te non ezoyamba pe mutu nyonso comme réseaux sociaux siko bokomi soki Karine akomi kuna na TikTok bomoni on dirait Karine azokokanga babone na bino nyonso bafidèle na bino nyonso bazokende kotondisela Karine Mokonzi na kata ya TikTok na ye non botikaki motema be mutu na mutu aza na bafanatique na ye aza na bato balandaka ye na ndenge na ye ya kolobela oyo abosani Karine aza te Karine azali mama ya YouTube toloba te ke te eza pe bongo boyebi yango na ndenge abandaki na Kinshasa na ndenge abanda kosala badelire na ye na équipe nationale na ye ndenge bapanzana pe ndenge bakomela pe boyebi yango bino nyonso siko bokomi koluka su baproblème kaka ke Maria ayaka kokritike Karine Mokonzi aza mokolo na ye aza ya na ye respect il faut ezala pe mutu na mutu fu atala ba travail na ye bayebi il faut bo respecter travail ya mutu abandaki musala liboso ya bino nyonso bozoya na sima faut ko respecter yango Maria wana aye après Karine aza leka Karine aza na droit ya ko respecter musala Karine bakokani même pas aza musika sikoyo ozoloba ke ye aya komeka korépondre Maria Ntumba akomona okosala Karine eloko te oza pene eloko kosala ye te parce que TikTok wana eza ya yo moko te eza mutu nyonso aza na droit aza na droit siko nazotiela bino boyoka oyo Karine Maria Ntumba ndenge azoloba après bokoyoka o Karine Mokonzi pe alobaki donc ezosala pasi pe mawa mpona bino oyo Mervin oyo soko oluka nini tozo comprendre te ozoluka soki Karine alobela o nini soki ayaki pe kosala yo nini ayako kobotola yo ayako botola ba fanatique na yo tozo comprendre te yo salaka makambo na côté na yo ye pe asalaka makambo na côté na ye Marie Tumba wana pe ye asalaka makambo pe na côté na ye donc mutu na mutu asalaka musala na ye en tout cas boyoka o d'abord Karine alobi après tokotela bino oyo Maria Ntumba o alobi ozomona on dirait que azosala ke neti bambwakela mais ekodenda na nzota Karine akotala ngo kutu même pas parce que azali kakipaka kokolo ya akipaka te parce que yaza mama ya YouTube alors to channel o Karine azoloba boyoka nana bazana ba 12 alors tolanda nga na moto to na opesa maloba memelanga paki ekoloba te nga moko la voautorise na koya koloba ye moko akoloba ko epe nazokama réseaux sociaux moto esensible so kongo bokomi otinda maloba ntina ba DHL franchement bokomi okende agence pourquoi franchement loba ata maloba ekomi okende agence pourquoi
bandeko déjà na yebisa bino nga Karine na oninga na banda émission na nga garde du midi na commandé ba bilo msuna ne comité non na sisi décor à plateau na nga te biso focus na garde du midi en tout cas bota courage affronter nga to baluka na biso na poto et ko elenga ti anatanda na bongisa plateau na nga elia nga ta et ko lia nga minute anatanda ti na ko bongisa plateau na nga franchement oui parce que comme tu n'es pas dans agence tu n'es pas dans agence pourquoi sozo banga ngate sozo banga ngate ko tu n'es pas dans agence te signé nga voilà bo signé nga siko to sepela ka ndebulu ba Karine Mokonzi sila bo mona ko sila na nga en tout cas nga nazaka trop gentil na moto azana nga gentil trop gentil bato mosusu balobaka mami komikitisa te na niveau na bango te ezalaka komikitisa te otokita tomata nde tozalaka awa ko botalanga na tv nga atala na nga bino te bino boye kosala ki star ya ki tiktok ya ki youtube nga asala star ya tiktok na youtube te nazala no star ya tv donc elakisi que etant ke naza humain même soki mpo nasala na tv na okoloba teke mpo moto azosala na tiktok namoni pamba te moto nyonso aza na pema ana bomoi ana droit ya respect lelo kokomona moto eloko te mais oyebi lobi na ye te lobi pa koki okoma ntango mosusu plus que yo c'est la vérité Karine ouais donc nga nazalaka na nga na makambo wana te na motu o Karine bana oyo bazalaki bafani nokomisa bango bakamaradi te tokoma bakamaradi te ezaki baza mpe bato tosola te pourquoi mpona osolisa motu il faut moto yango azala mpe kaka opo ye mpe aza star te nga mpe avana koma star Henriette Kajinga tina banoela madinga bayambaki nga mpe na le star te tina nde mpe na yo koma mpe Karine Mokonzi mabobe je te sali elakisi ke oyo eza kati na nga ki Karine Mokonzi na nga ata ndenge nini soki balongolaka ngo mibali oyo na bima na bango kala fa babala nga benge balongola ngo so eloko ngo bayiba mbe bayiba mais vike ezalaki eloko ya nzambe ata otamboli makolo ngulu elokwa te ata olali na balabala ekolongwa te tomona bato ya mbongo aza na mbongo bazoluka koyebana azoluka mbongo ne akabela bamusicien na biso tofula ye mais biso bato tozanga na biso mbongo toyebana ya ofele na mawa nzambe pourquoi pas nga mpona solola na moto ifo moto yango azalaka ye mpe kingani non moto akoki ozala mpe aza eloko te osoli na ye lelo to mosusu après 5 ans après 10 ans lobi mpe okoma mwasi ya Macron relation na moto etalaka niveau te nakanisi bosi bolandi yango o Karine Mokonzi awuti koloba bolimbisa nga la famille bowuti koyoka o Karine Mokonzi awuti koloba mutu fu kozala simple nzambe mutu akotombola yo mpe nzambe mutu akomatisa misala na yo ke ozala yo moko ozomitombwama yo moko ozomikumisama ozomimonisama kaka batala kaka yo non po nzambe soki alobi ke akitisa yo bandeko okokita ntina niveau moko okondima kutu teke oyo zanga boyoka wana Karine mutu alobaki siko tozotya maloba oyo Marie Tumba awuti koloba Maria Ntumba boyoka oyo awuti koloba soki ke nana ngo azobwakela mutu bambwakela nana azobwakela moninga mosusu bapik bozela bandeko natila bino boyoka kana fingaka te bapiki wana nyonso ozosala nyonso ozokobwaka kaka ozokobwaka boyoka na pardon volume yango mpe eza na se la famille volume yango vraiment eza na se mingi bozela boyoka na réponse ya Maria ndenge azoloba wana Karine Mokonzi moto alobaki na tiaki boyoka siko Maria
lié sur l'étoile, il faut tout louer. Il faut tout faire l'analyse. So, il faut quand on Maria repose à Maria, après tout ça. La fille n'a pas dit, doit avancer dans la vie. Que les œuvres parlent. La fille n'a pas dit, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas au fait. La fille n'a raté, n'a au fille n'a raté, n'a beaucoup de la vie pour faire mon temps. Il doit avancer dans la vie, doit avancer. On avance. C'est mieux comme ça, hein? C'est mieux. Oh, la fille là. Ah, ma chérie. Ya. Ya, tu sabe ko. Na finga. Alobi, Kutika ko. Mama pasteur a finga. Eu não vou influencer essa finga. Influencer essa só na télé. Influencer essa sala na œuvre. Influencer essa sala na action. Influencer les autres banga beaucoup me pousser au comme boy. C'est ça moi. Ngana finga kati, ngana sola kati. Ça me ressemble pas. En passant pour nous mettre des chaînettes nanga. Pour ngai na va kata chambre nanga. Au téléphone nanga iPhone 15 Pro. Bandeko bosi bolandi Maria Ntumba malgré ezoyoka na penza bien te mais boyoki ke wana ezali mongongo na ye ndenge azoloba soit disant bazoloba ke ezali ba picte azobwa ke la Karine Mokonzi te. Oui, c'est vrai parce que atangi pe kombo a Karine Mokonzi te azoloba mais koloba na ye ozomona ke azana quelque chose qui ne va pas azobwaka mais on dirait tindika tia calme wana etali moko mais Karine kuna azate atabo salinde nini azana ye kuna te ye azalaka ne ka kipaka kokola mona ka fwali ye pe azalaka bongo donc azalaka osala omi bamba ndenge ni wana kuna etali bundana na yango siko yo Mervin oyo zobima désordre kaka olinga kaka ke omona Karine na Maria Ntumba baswana et après yo kozwani soki baswani soki basoni na Maria Ntumba après yo kozwa nini okosepela nini yo kofinga Karine o nani bafinga ete o bien yo kutu oyo oza nango na nzoto nango te bakofinga te eza nini yango non botikaki motema mabe TikTok eza mutu nyonso chinois asali yango mutu nyonso na ba chinois yango pe soki nango esalaki bango pe bafana balamuka kaka ketoke esalaka ka TikTok azapi na mabe pete chinois abato asali yango po bateka biloko na bango basala ba publicité na bango kaka congolais mutaya ko tiaka aya ko bebisa kaka nyonso ata mundele asalaki eloko na ndenge ya bien mutu asali eloko na ndenge ya bien bango bakoyaka na ba ndenge na bango aki congolais ba memi yango kaka partout ali bazoya bateke mukolo azali mwana moke azali Maria Ntumba libosa Karine azala mot à dire ata même pas parce que soki ba chuna batelemi wana na bango kuna balobaka bazali bato banani nina ngo babengaka bato bazoko bomaka bato kuna na Ukraine bala nango bato benga bango ba Poutine soki ba Poutine ba kotelema kutu même pas auzana pe pe oso na Karine pete auzana pe mate Karine la mkawana banda tongo atie life na ye wana ya Maria Ntumba ngo wana ozanelo lo batin mais azape mayele yango azobwa ka ba pic na ye wana abwa kana ndenge na ye wana mais siko soka ye ba china nde ba ko lokota ozanelo ko lobate en tout cas azala ka bongo na ba pic na ye wana mike wana asila na kana ngo bongo azotanga ne kombo te mais yo nde Mervin mutazo matisa batu kaka mafuta ozoluka kaka oyo kaka Karine okofanda obandi kofinga mutazo kipe yo te yo ozoluka kaka oyeba na ba kipe yo non eza bien te oza mama ya bana mi respecter na kwena yo yepe asa na kwena ye bolukelaka batu makele po bolobake o Karine wana azalaka respecter ye afingaka ye azalaka boye nyonso wana mais bozo banda wana o bozo bwaka ba piko wana bozo sala on dirait tindika tiaka neti bozo bwaka ba mbwaka neti bozo bwaka te bozo bwaka ba piko lokola bozo bwaka te mais bato bazo ko mona ke non oyo bazo bwaka ezali pona boy bazo sala ngo boy pona boy non
soki bolingi ke Benita yango bokende kozwa Benita aza wana moto asimi Benita aza te moto alesaka Benita aza te moto akipa bokende korécupérer na calme botika Karine Mokonzi afaa na ye na bato na ye na kwe na ye en tout cas soki azo déranger bino c'est que azali moto azana lumière yango lumière na ye ezopesa bino pasi soki ezopesa bino pasi te alors quoi moto na moto azana makambo na kwe na ye pe azana makambo na ye na bato na ye na kwe na ye en tout cas bo changer ba congolais soki mokoni boko changer to yebite moto na moto azana makambo na ye moto na moto azana bato na ye moto na moto azana donc bo mi kipe ye alobi bien ke ablokaka motu te atangeli bino bato ye ablokaka te atangi bato ebele ablokaka te alors soki akipe maria te etaliye maria pe soki akipe te etaliye balobi mpe babenganaka même pas soki occasion emwani babengani esili wana eza te ke moto aza kuna akolia te akolata te parceke abengi wana te parceke amoni wana te non eza nde bongo en tout cas bosabone bopartage na Noela TV ekosala biso bien la famille tozaki kana makambo waka ndambo oya kolobaka bapona bapiko tozomona ezokite ezomata on dirait eza na kosaleka moko elingi salama entre Maria Ntumba na Karine Mokonzi Karine Mokonzi alobi akokipe mutu te akotala pe mutu te ye kaka garde midi na ye donc asali bureau na ye afandi madame donc azo sala ba émission na ye ayambi ba musicien na ye ya nzambe ya mokili azo sala musala na ye en tout cas ezalaka neti kaka azo sala sport ezali soki bozo kimaka mbangu soki bazo finga na sima bazo kogangela okuna noir boye okimaka soki otie kaka okipe bato bazo kofinga na libanda soki otali bango o aza na sima na yo alinga kutu même aleka yo te akoleka yo donc eza neti Karine Mokonzi azali focus na garde midi na ye donc asali plateau na ye asala musala na ye eza bongo do bino kuna bolobaka na bino boganga kuna akokipe motu te parce que musala nde musala pour bino bato liboso bolobaka non asalaka te asalaka eloko moko te afanaka na ndako balesaka ye sikoyo alinga asala na suyere na ye sikoyo bino kuna bokotelema bokoganga na nini équipe même pas kosaleka na bino wana etali bino moko allez avançons toke liboso moto na moto asala vie na ye allez bobundana nango kuna merci la famille likez partagez s'abonner et kosala biso bien bye c'est Noela TV ba commentaire pe ya malamu au revoir.